Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et bienvenue Balandina Biso Yasika. Pourquoi pas Bino Yakala Inès officiel Azo souhaité Bino Kaka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre Bandekonanga, soyez le bienvenu na chaîne Abiso na système moko et à propre Bandekonanga Kanding Zalaka. Comme je vous ai toujours dit que biso toyaka pamba pamba te, soki boyo kitu comme bomoni biso, cela veut dire que ya koloba ezali. Alors nous voici encore une fois bandeko na ngai pa na biso na dossier à Koffi Olomide. Je me rappelle l'autre fois na solo là qui na yaki la ba audio ya manike yaki ko fula Koffi, ayeki koloba ndenge Koffi tina age ya kokisi azana kokote. Azana ba beau fils te, donc bana na ye ba boti te. Hein? En général, bande konanga ke ya manike alobaki ebele concernant Koffi ke akoya kokufa ka boye amoni ata kokote. Eza mawa pona ye bande konanga. Alors, pona manike alobaki ebele ndenge abalisa bana. Bana na ye mibali bakoli. Papa nde abalisaka bana mibali. Donc, kati ya bamboko bana baki obala. Bamisusu abasi babala bango pe. Bandeko na nga namonaki réaction ya bato ebele bareagiraki na bandeko na ngai na réaction ya manike wana, ebele bayaki ko juger manike, ebele bayaki ko appuyer manike. Alors me voici encore une fois bandeko na ngai nalingi natia mwa analyse sikoyo pa na likambo wana makasi ya Koffi mingi na réaction ya bato concernant manike. Ebele bayaki ko juger kaka ndenge njauti olobango bamususu bayaki ko appuyer na miloba na likambo ayaki afulaki Koffi bandeko na ngai. Alors me voici encore une fois bandeko na ngai na analyse seko ya manike bandeko na ngai, comme je vous avais dit l'autre fois bandeko na ngai biso toyaka pamba te, pas même l'autre fois, plutôt biso toyaka kofinga bato te. Je l'ai toujours dit na ba vidéo na ba analyse nyonso na ba partage nyonso o chaîne na biso NSNM officiel to partageaka ou bien to analysaka tolobaka bongo ke biso toyaka kofinga bato te ou bien toyaka ko créaka malikambo te bandeko na ngai, toyaka pona ba analyse donc il faut toyeba ke mutu na mutu azalaka na vie na ye soki toyaka na analyse, cela ne veut pas dire que donc la personne est obligée à kosala bongo ezala analyse kaka nde nayebisa bino ke place wana commentaire ezala wana ndenge tosalaka analyse, soki osepelaka nango te obando réagir wana place à commentaire comme je vous ai toujours dit. Alors bandeko na ngai soki nalingi na développer une analyse, j'aimerais un peu ko rappeler balandi na biso ya sika, si c'est toute ta première fois tout comme balana ya liboso ya kolanda chaîne na biso NSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Bandeko na ngai, abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko klikaka na ngonga notification. Comme je vous ai toujours dit que malamu ngonga notification ezalaka chaque fois que NSNM officiel akobando publier vidéo ya sika bozala notifié na système moko ya propre. Donc soki olandaka biso pamba pamba osabonaka te, oklikaka na ngonga notification te obando zanga epa na biso ebele. Comme je vous ai toujours dit que epa na biso matière ezangaka te. Alors abonnez-vous massivement s'il vous plaît et puis bobo s'en rappelle na cliquer na ngonga notification pour que au raté et abiso te la prochaine fois. Alors bandeko na nga to développer sujet na biso kaka na système moko ya propre, to développer analyse na biso nga pe na ye lisusu na likambo manike kotia mo analyse parce que je l'autre fois na sala qui partage ebele ya bato bafingaki ye, ebele ya bato bancourageaki ye bandeko na ngai. Eloko na liboso na koki oloba pour le eloko ya liboso comme je le disais manike aza nzambe te bandeko na ngai. Moto apesaka bana eza nzambe, moto apesaka libota eza nzambe, moto apesaka mabala eza nzambe. Yes, c'est tout à fait normal manike aya ko réagir na ndenge ya bongo parce que en dehors de tout Koffi kaka ndenge abengaka ye vie quadraco raman vie na ye bandeko na ngai aza lokola ndeko na ye.
kaka nde maniki aza wana présentaki bakombo ya bakoko na ye, c'est tout à fait normal alingi mpe ndeko na ye Kofi mpe akóma na bakoko. Esalaka fier bandeko na ngai mpona bao baa na bakoko oyo. Nayebi très bien ke bino boresentiraka efe wana komona yo moko fandi bakoko baye korendre mwa visite, baye kosalela yo mwa makelele, non somela biso boye na boye, ezalaka fier. Pas tellement fier yo pe omoni ndenge okolisi bana baboteli yo bakoko, bango pe babenga yo koko, babenga yo pepe, ezalaka esalaka bien bandeko na ngai. Alors eloko wana biso tokanisaka, mais Nzambe nde apesaka. Lelo tokoki kotelema awa te to banda ko juger Kofi pourquoi bana na yo babala bango te. Kofi bana na ye baza ba star lokola ye, soki tozwi exemple ya Diddy Stone. Diddy Stone c'est une star bandeko na ngai. Aza figurant moko ya makasi, figurante ya makasi na mboka na biso, aza ba influenceuse moko ya makasi o ba osala fierté ya mboka na biso, eza ba Diddy Stone wana tomonaka ye makasi na ba défilé de mode comme ba Fashion Week oyo ya makasi na ba Paris kuna na ba France, tomonaka représentaka drapeau na biso, donc c'est une star. Moko mosusu akoki omona bon Diddy Stone wana pour kabala eza eloko mwa muke parce que c'est une star, aza célébrité na ye, akoki ozanga kaka ndenge azalaki na relation entre ye na nani joueur footballeur ancien nani français ancien joueur nani joueur ya Paris, yes, mais les frères français Colomani quand on bazaki en relation na ye, donc c'est une star pour que ya soit relation libala ebele biso tokyo tolobaki c'est ça très facile, mais bandeko na ngai photo ba eloko ke libala na relation fiançailles eza eloko mibale différent. Donc fiançailles c'est tout à fait normal, mutu akoki fiancé mutu akoki kozala na yo, mais kobala yo eza eloko mosusu bandeko na ngai, c'est pas parce que ba Diddy Stone wana babali déjà baza ba star déjà baza ba influenceuse, cela veut dire que pour que babala eza eloko muke, non bandeko na ngai, la réalité eza wana te, et réalité eza mosusu bandeko na ngai. Alors il faut to yebaka ndenge je le répète que mabala wana Nzambe nde apesaka ngo, donc toyaka wana ba écran ko juger bango te pourquoi babala te bapesa Kofi bakoko, non bandeko na ngai, il faut Nzambe. Yes akoki obala ye lelo babali ye batie na ndako ba honorer papa na ye Kofi Olomide, siko mwana yaka yo yaka depuis to bandozela mwana zo yaka te. Alors biloko wana Nzambe nde aplanifia kango, Nzambe nde apesa kango, biso tokoki kozala te to juger bango pourquoi soki yo peut-être Nzambe asali yo ngolu apesi yo libala, apesi yo bana liboto boti oza fier omona bana na yo, remercier Nzambe. Ezala ba mususu na mboka depuis bayaki bakufi batiki biso baboti na nute, c'est pas dire que Nzambe alingi bango te alingi ka biso, non bandeko na ngai, Nzambe asalaka likambo na ndenge ye moko alingi. Biso tokoki oya kopi opesa Nzambe correction wana osali mabe pourquoi kaka ngai, pourquoi kaka te, asalaka likambo ye moko ndenge azali ndenge alingi, je m'excuse. Donc to juger Kofi Olomide te na point wana s'il vous plaît, pe maniki to juger te aza kaka mutu atie point avi na ye, to juger bango mibale te. Donc likambo wana eza Nzambe, au moins ezala na ndenge ke bana bango nde balingi libala te, kaka ndenge Diddy Stone alobi te nga na ngai nalinga kobala te, nga na ngai nalinga kobota te, parce que l'autre fois je me rappelle na yebisaki bino eloko ba oyo basi ba kena bamboka mosusu bakoki kopesa nga raison, ebele ya batu na monde na biso bandeko na nga bamususu balinga kobota te, bamususu baza wana babalami, mais bango balobi biso tokobota na biso te. Mosusu alobi nga bakoki obala nga te, soki nalingi nakoki ozala wi na petite ami na ngai, mais nakobala te. Mutu na mutu azwaka choix ya vie na ye bandeko na ngai, kaka ndenge Nzambe apesaki mutu na mutu nzoto na ye, mutu na ye, cerveau na ye, eza de la même façon que mutu Nzambe apesaki mutu nyonso choix na ye. Donc soki choix na ye alobi te nga na obala te, biso toza banani toya ko juger bango. Soki choix eza wana ke nga na obota te, biso toza banani toya ko juger bango. Donc c'est tout à fait normal. Alors to juger bango te, to juger bango te,
totala nde na miso soki oza na avis moko akopesa tala avis okopesa ya ndenge ya bien ndenge ya kojuge nde te kaka nde bible ebisa biso te que de ne jamais juger afin que vous ne soyez pas jugé. C'est tout à fait simple, bandeko nanga. To juger dossier wana te, quel que soit distance, quel que soit Koffi Olomide na bana mususu ya Koffi Olomide bana ebele bakoli déjà ya mibali tout comme ya basi to juger bango te. Donc libala na bana ya bango moko na nzambe des secrets na bango. Alors moko biso tokoki awa tovandi awa toloba ebele mais ezala ba mususu peut-être basi baboti pembeni balingaka nde kotia vie na ba réseau te parce que ezala ba mususu awa tovanda bandeko nanga koki azala na célébrité mais alingaka vie na ye ko batu ba ebate. Je vous donne exemple ya Dadju biso tout toyebi Dadju mwana Juna Janana. C'est une star. Ce qui le lot tolongi toloba Dadju ba ebi presque partout dans le monde. Malingaka ko ba internet emona mwasi na ete tout comme bana na ete ata azo sala ba vidéo na bango akashaka elongi na bango. Pourquoi ayebi? Alors pourquoi pas toki ko raisonner bongo ke pe Diddy Stone ou bien Koffi Olomide na bana na Koffi Olomide balingaka likambo wana te bandeko na ngai ezala bato nyonso te balingaka via réseau. Il peut ou elle peut être une star mais alingi na ete via kolakisa eloko nyonso na réseau. Quand on a vu ça, les réseaux sociaux sont en vitesse. Il faut qu'on ait gérer les réseaux. Les réseaux sociaux sont mabé. Bien. Ils ont les réseaux sociaux sont bien. Ils ont un contrôle et tout. Et ça, ils ont riche. Mais ils ont les réseaux sociaux ruinés. Alors, soyons vigilants. Surtout sur les réseaux. Via privé bo ezalaka bien ozobomba vie na yo ke vie eloko nyonso ozolakisa na réseau parce que eza bato nyonso te bandeko na nga batalaka biso baapresiaka biso bakoki koapresie yo je m'excuse soki oza na ye mais soki opesi ye mokongo boye soki amoni ye na réseau boye ajalouze yo. Alors faut être prudent bandeko na ngai tozalaka wana te kaka kojuge koloba par-ci par-là eza bien te. Alors likambo mususu toyebaka moyen ya ko comprendre yango c'est si simple bandeko na ngai kaka ndenge na bando yebisa bino c'est simple à comprendre eloko wana donc to juger te enfin que toyeba réalité la réalité des choses bandeko na ngai kaka ndenge na yebisa bino na linga boye tosola botiama ba commentaire na bino kaka ndenge na yebisa bino te ndenge biso tolobaka bino boyokaka biso mais biso tokoyoka bino te mais tokoki koyoka bino na ba commentaire raison pour laquelle batia ki place wana commentaire. Donc vous êtes libre ya kotia ba commentaire na bino concernant analyse concernant chaîne na biso kaka nde numéro wana totiaka wana donc eza pona bino otie mwa analyse otie mwa maloba na yo oza mwa na proposition na yo numéro eza wana okomeli biso tokozala wana pona ko répondre bino bandeko na ngai tolingaka pe ba réaction na bino surtout na ba commentaire wana bandeko na ngai ekosala biso bien botalaka biso ka pamba te s'il vous plaît bo réagir pe ekosala biso bien elengi pe makasi na système moko ya bien na système moko ya bana nzambe oza mwana business na yo olingi mwa publicité numéro wana eza wana eza ezalaka ya pamba te. Donc on est là pour ça bandeko na ngai. Alors faut jamais hésiter yebisa biso idée na yo tokosolola surtout bobosana te ke tozalaka prêt na ba réaction na ba message na bino tout comme ba appel ce qui tant ezali toko réagir yango raison pour laquelle totia kango wana ezalaka comme statité donc ezalaka wana pour que ya ko réagir ce qui bokomeli tout comme bobengi na système ko ya bien surtout na beti moi marteau wana soki temps ezali parce que bino moko boyebi toza bato ya moko ki ozala mwa surchargé na eloko mo boye donc soki to répondre te na air moko yebeka keke toko ya kaka toko répondre parce que biso ne toti yango wana donc nous sommes vraiment obligés à répondre na système moko ya propre. Alors bandiko na ngaka nde na bisa bino ke bandaka pe esilaka yango tokomi na suka na partage na biso. Merci encore une fois bino bozwa kata ya bino kolanda chaîne na biso INSNM officiel. Merci encore une fois bino bozalaka fidèle surtout bozalaka connecté à chaque fois que to chaka vidéo
bomonaka kaka clock ya notification cloche wana cliquer esalaka biso elenge pe makasi. Merci encore une fois na système moko ya propre. J'espère très bien que boza décidé car epai na biso bokoki kozala na bino décidé. Alors comme je vous ai toujours dit bandeko na ngai, bye et surtout à la prochaine na système moko ya propre, hein, bana mai na système moko ya bien. Alors ciao.